Voilà, comme vous avez dit, pendant résidence et à Mémé Nabiso, Louise, et c'est quand ça, la dernier hommage. Voilà, tout ça. Ah, non, non, je dis aujourd'hui. Maman Lisa qui n'a pas la combien? Le lot tout de la maman donc il va mener à Belaki, tout bazou va côté qui donc il va moins événement qui a à Belaki à côté la qui toujours va t'étendre ni va à côté la qui puisque Azaki est là bon normalement va prendre la bango ça maman bonne petit frère petit frère à l'obiki à aucun déveillé à chaque fois même quand sonite n'a pas passé le week-end sonite ezaki à la l'église avant de faire ça obiki boka la porte pour na rozonga te moi la peut tout gagner Koloana a ABC bar obiki nazana aucun déveillé normalement veille azaki na ba prière il y a 3 jours nani azaki na ba prière petit frère ou à landingas OK oya vana mama na bonne bomisa sikoyo aki tambaki mama batikali bango mi balé na bonne donc batikali bango balé na bonne oyo etikali kolika en tout cas tu éviter car na tongo nde bazo benga biso ke bakoteli na bakuluna babomi tango na yo koya na pomi d'abord là na komi et puis ndako na biso na botami awa na ndako na yebi ndako même matin na ndoto na yebi ndako na yebi ko déterminer chaque coin ya ndako oyo soki mutu aza na kati akangi mutu aza na libanda akoki kokota te jamais akoki kokota te keva neke porte wana bozo mona wana ezalaka kutu bloqué wana ya porte ya liboso ezalaka bloqué ça fait des années beaucoup to tia nini to décorer to batuba kota poto banda matanga to benga ki nanyo ajuster pour ba débloquer yango to longoli porte wana donc eza ba porte mo ya makasi eza ba porte te ke bazo sa lelo ba porte mo ko ya temps flamand onga na botami na ye okutana siko bonne azawa bonne normalement pour le bakanga qui au bakangi bon nandenge abimaki en tout cas tilelo nazo ebatendeni ni bon wana abimi bon mama tonga na komi ayebisinga balobiki nakuti batu batondi na bapolisi okokota te ngabi nakota te poani na koti donc na moni porte ya nzela ya pona ko mata na chambre kokende na ba chambre ezaki bloqué nde to kanga soto lali kutaki porte ya couloir bazar kokanga porte à couloir ezaki ya kokanga ka porte à salle à manger nde mutezaki ya kofungwa nde la matiti akomi kuna na kuti mama vraiment azaki na baka azaki nu no ba kufa déjà assez akufa mais ngasi ko ndenge ba balusaki kingo ngata na komi puisque prière na ngi ya kitong na yoka ki onga zo banga binzambe ezala ke azoki na kinde na zoé to ke ni hôpital comme ça va soigner tiler na komi wana donc prière na ngi ki bon malgré fou la bateau na monaki na bandeka lo banga binzambe ezala ndenge wana tende bato bazolo mais ngala mona eka kaza kozoka ndeta na mataki nazolo banenga bi mama Louise na komi Louise na komi maman obligé te tant na simbi bien bon qui pio na tabo akufa ke fitu discours mais eloko moko elobelinga na ndenge nini muta kufi bon siko makila ezate mais chambre na puisque maman la chambre oyo akufelaki eloko ti lelo nazolinga vraiment na yeba phénomène wana maman akufeli na chambre na été maman akufeli na chambre na été maman akufi na chambre ya bonne maman oya ngai
ndenga boti biso to yalaki même soko za malade maman a olongolo na chambre na omona ko la na chambre na ye pour surveiller la température voilà ti butu molbi mais il est comme ça que maman a dit que chambre na ye maman comme la chambre ya bonne bazui ba mbetu batie le quoi ba collègue mi balé bati ba maman ti oya ye matelas wana bozo mona wana yango lande ba bomma ke maman ti oya ye ope ya bonne ya ndetse on et le moment il obina mais tel le moment tel mbetu bonne vraiment en tout cas le quoi ko mutu ala la kiti na comment na wandi pe ko kanga ba photo ta on a kangi ba photo na kiti lisusu so espèce ko na ba nyotu na ba nga bi wapi bonne o te ba kene na la police nga siko na mutu na nga bi ah tam susu yepe c'est que to ba azui choc ba memi en hôpital namba moko police abandi ko ba alobi na biso na occupé mungongo a grande sœur ene na biso aye abandi ko loba siko na abandi ko lela kalobi na mutaye bisi na yo kitana na biba simba ye basimbi siko na zongi na bandi siko donc en tout cas vraiment nazaki troublé puisque nazo mona état oyo chambre mamé komaki donc batwana bakataki d'abord singana ye alataka ya ba clé alataka ba singana ye ya ba clé bakamati bakati yango bazwi sizo batiki pembeni bazwi siko fungola baki bafungoli kuna babimisi biloko nyonso ba bijou na ye ba mapapa na ye ya bien ba biloko nyonso oyo ezaki ya bien bazwi bakena donc écoutez eloko écoutez ya la kité na comme ko luka liputa vraiment ti nande na zo ki na zo expliquer après police a exigé biso non beaucoup nous sommes bagants beaucoup ça sans même police scientifique à quoi donc comment tu exécuter quand makambo o bango ba ndai kolo to sombi pe ba ko somba dra tout ça allez na ko se alo normalement ngamona ko ko me maite na kitsaye loko ba mama légionnaire mususu puisque batunyo so obalega ki na nzela mukolo wana na 6h ba mona ki lopango vraiment ezaki ne venimate batunyo so bazo témoigner venimé yakite porter ya kika ya kokanga eloti mais na retour na bango ba moni sikoyo batu nini o ba koteli mama lui sa ba bomi ba mama légionnaire nyonso lokwa azali mukonzi na bango nyonso batipande ki bazolela bon yi bonne wana événement salama itina tongo pona ni alekta ah bon soit pona ye nani bonne alongwe awa alobi batuni d'abord na police pona nini tango bakulu na wana bakendeki oganga kite ote na ganga kite puisque batakoto balingaka ete raison na ya liboso ya mibale alongwe awa akei ko benga mutu aleki ba mama nyonso oyo ba voisine na mama o bavanda na mama bavanda naye aleki bango comme ikambo ezate ti aketi vraiment ezata à 2 mètres ne place akende ki akei ko luka mwana mobali moko ya quartier ayena ye nde siko mwana wana abengi sikoyo wakana bon mwana wana mobali bango azana ba numéro de téléphone même yé bonne azana numéro de téléphone ya grande sœur po ayaka awa dimanche azonga ka samedi na ndako na ye lundi na tongo linga aya susu pa mama akende ko zo ticket na ye et pas ya mama et pas ya grande sœur na ba provision et pas grande sœur avant tout akoma awa et pas ya mama même mokolo wana pona nini teke azwa téléphone abenga grande sœur ou soit pona nini teke le quoi yeso ki vertige le kaki aloba na nani ke babenga aloba na mwana mbali wana ke benga grande sœur en tout cas ti sikoyo histoire wana nazo comprendre ngoti mais au moins to yebi adresse ya bonne wana fitazala adresse tozo ki auprès à la police tozo adresse nae avant di kuna na nini na maya zelo so maya zelo donc ba mbinzo ya CC kuna avant di kuna maman zaki na âge déjà maman comme na 87 ans 87 ans les camounini oyo akoza na ya makasi na bakulu na ba jeune garçon en tout cas eloko wana nazo lukati nazo monate pona nga nazo mona ngote mais eloko nazo yebaka ke ezali complicité ya batu oyo bazali tout eza eloko teke okuluna
nazomona ote bazui ba transformer en poluna autant au police scientifique à monique vitre ba vitre ndenge ba bomaki l'air a sali azoki ba empreinte à batumi sato empreinte à liboso ezalaki ya mama po balobi bien mama za mukolonda de deux et yala qui a eu bonne po asalaka troisième azalaki mutumoko azako coexister même pas ezalaki pe ya petit frère pe batuni troisième personne azaki oteto aki kabiso mbali babi non puisque vitre ceux qui obomi vitre na kati ya ndako ekobwaka bamilage ko ya libanda ndenge oya bino esalami donc mutu azaki na bino na kati ya ndako et puis pe même ba cigarette bamelaki batikaki na kati ya ndako batwala donc batwala vraiment basaki travail na bango penza calmement donc le quoi batu baza pas na bango donc ceux qui batu basali travail ndenge wala ce qui fait que donc complicité ya moko ya kitoko vraiment que avec assurance complicité moko avec assurance que et pour ça les côté tout ça bon aboye basali travail na bango ti ndenge motema bango engaki en tant que maman en tant que kolo maman kufeli en tant que humain un mot pour na bateau basali maman en tout cas pour nanga na éviter nazo senga nazo loba vraiment nzambe wana ceux qui nzambe mutasala ka bango ata nzambe te mutasala bango ceux bango po bazali batu moko oyo ke bakoki kokufa te bazali ma matière nini po nzambe asalaki en tout cas na éviter pour nanga la minute oyo vraiment en tout cas so na yebika muto o asaki mabe donc na osala ipe mabe po muta komi neti bébé ceux qui ont kamati ozo beti ata mbatamine akovanda nie okamati biloko za ngo besoin ke nango mais pour na nini ozui biloko ozi susu mutu so bomi et puis à chaque ngai moko na simbi mama nanga na teli bapota donc à chaque fois sikoyo même ata nazo zala so na vandi boy calmement image ya bapota moko na moko oya eza nzoto mama nanga ezoyelanga donc nazo mona comment méchanceté ya mutu wana azai ko sala donc atikela qui est tenté que même pas que bako kende no na hôpital okobika donc donc bapota wana ezalaki na maloba donc ezalaki na maloba ezalaki ya bambeli oui bambeli et puis batoboli awa merci beaucoup pour prendre l'engagement moi na naie à perception explication ya maman le niveau à l'état na biso kasi ah en tout cas na évité loni na koloba na l'état puisque d'abord maman ndenge to ko kuta ebongo normalement police scientifique mutangaka pesa siko biso diagnostic et puis de deux anga loba na biso ke bon nga na sisi diagnostic na ngai boka matakor boke na ona nini bon police ya nani ya nini ya commune aye a sengi biso a bengi biso corbia oyo biso mo peto futi na ba frère na biso mais tandis que ba komaki na enquête na banti na sukate bon na lobani place wana lobani vraiment ils injustice là enquête na salami loko salami ah ngala moni place loko salami te police scientifique aya ki a sili ki kuta lobi ke pourquoi bo memea ki na morgue sans que bozela biso bon oya ya ki liboso pourquoi atinda apesa ki ordre wana pour nani merci beaucoup maman merci beaucoup nous allons continuer Zaki n'a pas mort avec une estimaille pas qui n'a un mot à dire n'a mon à déplacer mon camarade tout mika et puis veiller par ça un mot par rapport à l'événement qui s'est passé il y a une tragédie qui a maman na biso mémé na biso Louise. Bonjour, bonsoir, bon appétit. Nabalandino sur la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Boyoki châtel la Star Azolo ba un peu à kolemba un peu à mawa parce que tozana mawa balobi kolela na batu oyo baza kolela. Déjà j'ai dit mes condoléances à la grande famille oyo babungisi maman na bango, mémé na bango, mémé Louise oyo aza déjà na simananga bozomo na esika nini to bungisa kiye oyo akufa kilelo ezali jour oyo tozo sala lever du corps na ye toza liboso ya église et si quand nous tozo repesa un dernier hommage na ye. Quant à moi j'ai dit mes condoléances à la grande famille au bazape di banda mboka na musika kuna na moni maman Reta Kalema
on a payé mes condoléances pour la rebung sa maman nae et maman Marie France Calé m'a payé à bung si maman nae kuna na kati ya France na Belgique na payé pe ba mes condoléances à toute la famille toza awa na église to ko assister ndenge nini oyo cérémonie à église ko leka et puis to ko continuer to ko ça la descente sur le terrain to yeba maman na biso mémé na biso akufaki na nini parce que yazalaki agressé na bakulu na o balo bakulu na mboka na biso oyo triste mawa oyo lelo tozali ko kabola mawana libota mobima to zala pe kuna descente sur terrain na place nini oyo bako exposer koko na biso qu'est-ce qui s'est passé et salamaki ndenge nini o lelo koko na biso ya 87 ans asika biso na liwa ya pasi boye liwa ya bakulu na to ebite ba welelaki nini bakotaki ndenge nini na kati ndaku tokoye bango na lisungi ya mon cameraman nanga Aris là tozokota déjà na kati parce que messe na biso esili ko banda to ça la dernière hommage na mémé na biso Louise Hosanna, 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 Hosanna. Au Congo ya tata pe ya mwana pe elimo santo, bolama wa mokonzi wa biso Yesu Kristu. Bolengi wanzambe tata pe mwendeko belimo santo bozala na bino banso bandeko tosangani awa oya kobonzela nzambe molimo ya mama biso Louise Kenawabu solo pasi ezali na motema tomona te bato bakomema lisusu bomoi ya bato te bako tosa susu mibeko na nzambe te nzambe alobi koboma te po bate yesu kusasile kosopa makila maye po te biso ngai na yo tobika moto mosusu asopa makila moninga te sozo ezali pasi na motema tokaki sango aliwa mama biso Louise mitema misokaki pe likambo yango etindi biso tokanisa na motindo boye tozali kokende wana tokosambela mpo na ye tokosambela mpo na balibota tokosambela mpe mpo ya bayebanso basali likambo ya mabe nzambe alembisa bango kasi boyeba te nyonso mpe makila na moto eodaloko ya makila mabe makobengela vengeance epai ya nzambe nde bandelabisa banso toka motema tosenge mokonzi bolimbisi bote toko mokolia na motema molamu lipati na mokonzi nandimi te nasali mabe omiso banzambe babokasi bonso omiso na bino bandeko na sunuki mingi na makanisi na loba na misala mpe na botiki masimbisi mangai solo nandimi te nasali mabe yango wana nakobondela ngolo santo maria banjelo na basanto banso na bino bandeko banso osambela mokonzi oyo nzambe okasi banso oyokola biso mawa alibisa masumu ma biso akaba biso bomoi balobiko mokonzi oyokola biso mawa Kristo oyokola biso mawa mokonzi oyokola biso mawa maboko likolo bandeko tosambela mokonzi nzambe ya mokasi bonso mpe wakolo Kristo andimaki kokufa po ya biso
Moïse pena wako alungiliwa asekwana tembo elongo na mwana wayo oya Kristo mokozi wa biso obileko biso seko. Ya biso ponie mama toko bote na yo mama toko bote na yo Nzambe ya ponio mama toko bote na yo mama toko bote na yo Nzambe ya ponio mama toko bote na yo pate na iglesia mama toko bote na yo somo na Mungu naye mama toko bote na yo mama toko bote na yo bate na iglesia mama toko bote na yo mama toko bote na yo bate na iglesia mama toko bote na yo Mama wala na ti. Mama. Mama nga ye mama. Mama nga ye mama.
Bisarangaye, mama. Era wabwe. Bisarangaye. Mama naviye. Bisarangaye. Mama bandale. Bandale tikali na sango. Mama bandale. Mwasi akalema. Mama naviye. Mama nandaya. Eh mama. Ah. Maman est compétente, elle est baratée. Maman n'a pas comme ça à 5 heures dans le bête. Maman n'a pas possible ma casse.
Moi,